Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous avez vraiment ébélé les bossons et la chaîne Nabiso la reine Zinga TV Kanina Lobaka. Chez la patronne ou Aibo Solo là vraiment la patronne ou Aibara Ning Ning ya ou gérer Maramnakat la chaîne la reine Zinga TV car on est Lobaka toujours sponsor officiel. Alpha Mezi et puis pourquoi pas na Papa Philomo Pepe Balobi Bao Bazali Bao Ba soutenira vraiment la patronne la reine Zinga maman oyo aibi kosola maman boboto maman oyo héros et fier tout la toute fona katia ya saki ne na katia compte na ye merci bande konanga babi tokumisaka toujours nzambe parce que yende mutu apesaka makasi yende mutu asalaka keno tokutana na ngana bino poto sola na bino na katia la reine Zinga troisième épisode na biso ya liso na biso tobetelaki bino tozo sola na bino troisième épisode ya libota oyo foyer na bango oyo camarade aikotia bulu yeke na kati ya libala ya ndeko na biso mobali oyo lelo mwasi na ye azwaki sida et puis aza na kati ya koma et puis mobali na ye ndenge aza wana ayebi ke ye pe aza na sida lelo bozo tozobetela bino continuité ya troisième épisode tozala vraiment wana bofongola matoi na bino bolanda histoire wana bokebi nyonso ekozala bien vraiment ndenge tozosola na bino mais avant na banda na remerciera toute famille na baraka ba oyo nyonso basoutenaka nga pourquoi pas na pesi mbote na Frida depuis na Congo Frida vraiment merci à toi na ba conseil na yo et puis pourquoi pas na Julia na mabondeli na yo vraiment ozo continuer na pembeni nanga pourquoi pas na Mama Congo TV nana bambota trop depuis Italie et puis pourquoi pas na Nessa Moka officiel Vanessa maman Vanessa et puis pourquoi pas na Jocelyne Lamou et puis pourquoi pas na Esther Luzolo Nathalie Maman Ginette na Canal Congo bambota trop vraiment et puis pourquoi pas na manager nanga kané na lobara toujours Dodo Kaloli yanga super appétit babito qui ko s'abonner na super appétit TV et kozala bien makasi pourquoi pas na Lorina Jo TV et puis merci à trop na Yumoko la patronne la reine Zinga ou apé ça bisu espace pour toi kosola na kata la reine Zinga et puis ba abonné nyonso ya la reine Zinga bozala vraiment na biso pe na mayele makasi parce que masolo tozobeta eza masolo o ezo salama eza histoire vrai eza ba histoire moko boya pamba te et puis tokobano solo na bino masolo oyo toutefois na kata la reine Zinga ekozala bien sponsor officiel balobi Alpha Mezi sponsor officiel mutasimi masobabi Alpha Mezi déjà Alexis déjà moi 500 € na kati ya compte nanga Alpha Mezi maintenant merci à trop vraiment et puis na monaki message na yo na sepeli ya mingi vraiment merci na ba courage pe pesinga na monana ba félicitations na vraiment merci et puis merci na 500 € oyo tielinga déjà na compte Alpha Mezi maintenant merci à trop merci papa Omela na moi bien sponsor oza sponsor otika la toujours sponsor pourquoi pas na papa Philomo Pepe il parle bien na zo lekisa na compte na yo nabi merci na bino vraiment na obozo sala ponanga et puis la patronne na babi la patronne la reine Zinga babi monso amesana ko kabambongo ernio surtout azaka na mawa bat na mtema alinga ko ka mutali la talinga ko ka muta souffrité merci à toi la patronne bande konanga tezo continue sur na biso papa na biso tango akutana mwasi ya camarade ne na nzela mwasi ya camarade ne ayambi abandi olela tango mwasi ya camarade ne ayambi abandi olela abandi osenga ye bolimbisi abilimbisa ye soki nayebaki keno mwasi na yo bazaka mwasi mobali na ye ndenge na permettre yango ata mokolo moko te ayebi oni toyokana ngane ayebi oni bayebisa biso soki ezalaki mpona mibali nga ndenge na séduire yo nakomobima na yo mais pourquoi nga nasali yango te tala ndenge abebisi foyer na yo tala ndenge atie désordre na vie na yo lelo ye wana na morgue mwasi na yo nakoma vraiment limbisi na part na ngai parce que na minute oyo ye aza lisusu te mpo asenga bolimbisi epuis nzambe na likolo alimbisa ye esika ye azali mpona nini mibali oyebi bien ke oyo aza camarade na yo mais ondimi osala ye mabe
papa esalaki ye somo papa akendaki papa ye na ndako ya baboti na ye azolela baboti na ye bacomprendre te bamoni mwana bango akoti azolela en plus mwana mobali batuni ye nini akopesa bango réponse te batuni ye pour la deuxième fois akoka kopesa réponse te bandeko na ye bainsiste batuni ye mon frère Izani abi nde bomona nga naza awa bozomona kaka naza mutu ezanga te naza deja ya okufa abi oza okufa inge loba nini biso na bino yebisa bino bokoire yango te so na bino yebisa bino oyo ekomeli nga na oyo nga naza sikoyo botikolo ndimanga te ifo nayebisa bino deja libela po lelo soki naza te bocomprendre ke non eza faute na ngai te mais eza faute ya moto nazalaka na ndako papa na biso abandi oyebisa bango abi boza bandeko na nga nalingi ete na etale mwasi na nga liboso na bino malgré tout mabe asalaki nga j'espère boyebi nalingaki mingi toboti ne bana kaka mwasi oyo nalobetela tolo kaka camarade oyo nalobetela tolo j'espère boyoki camarade na nga totika biso oyo toyebi yango est-ce que bobiki maladi oyo camarade na nga kufi nango nga mpe na nango famille na bi quoi oza malade yana par rapport à quoi puis non ezorelate malem na okoma bokamwa te ndenge nazoli maladi oyo mpo na biso ti azoloba bongo ye ayebi kaka aza na maladi oyo ya sida parce que mwasi na ye aza nango abi non camarade na nga Michel akoma kobimana na Judith mwana na emisato bomonaka wana azala mwana nga te aza mwana ya Michel pardon nga mpe nayebaka te efe koyoka epuis Judith ayebisa nga ye moko epuis nga moko nakanga bango me natali innocente ya mwana bato lelo papa abota ya zati akufi atiki na mwana oyo na maladi abebisi vi na nga abebisi na vi ya mwasi na nga bandeko ne babandi olela babi mamboze sa biso sa mambasola bi oui eza vrai na minute na oloba Judith aza na hôpital aza na coma batuni bongo mwana bi non mwana aza kuna na bandeko na ye famille bandi olela abi nazoyeba te na oyebisa babokilo na nga nini na koyebisa belle famille na nga nini na oyo mwana bango asali nga na oyo mwana bango afuti nga lelo na ndimi ete nga seka lelo makambo ekokomela nga bandeko batuni papa est-ce que na nyonso ozoloba ozwaki temps ya kosalisa test abi oui nasali test babi non loba vérité est-ce que osalisi test okopesa so barésultat na yo total abi non nasalisi ti naobanga parce que nayebi ke naza nango babi non yo fo ke non kosala liboso test oyeba soki si réellement oza na maladi to wana maladi te parce que vérité ya mwana tongo toyeba ngo mpa mwasi tellement aza na koma azoloba te mema na mwana mpo ke esala test nde oyeba vérité na test wana bosala yo na mwana yo pourquoi Judith akoza motema mabe boye non makambo fo famille na yeba parce que tobalaki aza mwasi na biso me tosombaki ye te toboyi lelo akufela biso ekomaki non biso tobomelaki bango to biso tobomi mwana bango
balakisi bango pomme eza te. Bandeko papa ndo okoka kolia lisusu te. Papa ozwa ata temps ya omonaka bana na ye te. Papa komosila nzoto sans qu'il y ait la test. Eleki 4 jours abengi mwana mwasi wana aotala mwana aolela. Mwana kuta otene papa c'est quoi? C'est rien. Azomona mwana na image ya mwasi na ye na moninga na ye wana. Ntango omona esala pasi na motema aota siko innocente ya mwana. Mibali basi tolukaka nini na mokili oyo? So oza na mwasi na yo alingi yo linga ye na bolingo solo. So po oza na mobali na yo alingi yo linga na bolingo solo. Olio bando sala ba bêtise. Tala le place ekomisi bango. Tala ne des autres côtés na libota. A cause ya ni ya nzoto. Nzoto oza na ngona ndako. Eza mabe. Oniba komiso nini ndenge nini. Eza na goût ya nini. To maloba nini ebimaka ya bien na munoko kwa na mususu ke na munoko o ezokolo ekobimati. Bosunga ba biso misusu na to baliti. Tu ebaki un jour tonto okota na bandako mabala. Na babasi na biso oto obala. To banini ya kose marché. Mais tango bino bosunga biso ti. Bo bangisa biso na kobala. Boka satini to beta masolo boye biso mo pesa la biso sengo non. Tozo mite indirectement parce que lobi pe biso marambo ezokomela bandeko na biso ekomela biso te. Ndeko nanga papa na biso akoka suko lia te. Papa komi sur avandi akomi komi subela ye moko akomi komi sumbela ye moko parce que somo leki trop azomona comme si kaka ana maladie wana ami bomane atika mokili. Papa oyeba te osa nini. Famille mobali bake mona famille mwasi bakute na famille mwasi bakomo expliquer ba para ya mwasi na bandeko na ye. Tala ndenge mwana na bino akomisi mwana na biso na suka. Tala esiko mwana na bino memi mwana na biso. Tala makambo mwana na bino asali. Akoma kobima na camarade ya mwana na biso oboyoki akufi. Nde babotani mwana misato wana. Delo garçon na kufi. Et puis mwana na bino we place aza. Aza na koma, azoloba te. Famille komolela. Comment fait-il Judith akosa makamba boye? Eloko nini zui Judith? Pona ni kokisa biso soni na libota. Eloko nini zangaka Judith na ndako wana? Tozomona baosali nyonso. Judith za mutema mabe. Famille basengi ba pardon babino. Lobi vraiment il est katé toya. Tout que kota la Judith et puis tota la bokilo na biso. Neonanga lobi nango baye bakuta bokilo zo sumba na bilamba bokilo zo koka koloba lisusu te bandeko nanga. Mobali azoko koloba te bana bakomolela. Papa zo kolia te akoma kosuba na bilamba akoma kosumba na bilamba ikolo émotion. Voilà akenya ake ça test. Tous les deux familles baye et ça dit soni na somo ba kokite batuni bata quartier mais ba en hôpital et sika mwana bangwasa bandeko tant deux familles bazo kota na kati hôpital ba moni bazo leka na mutu mo ba fini ke lamba ba leka ne rapide bandeko nanga moko na bangwasa ke na aboti esprit
azolinga simba makoka te, azolinga simba akoka te, azolinga simba akoka te. Ntango alongoli drapo ya tabwe ndeko na bango akria na kati ya hôpital. Na mintu toyebisa bino bandeko na ngai Judith oyo toyebaki na nga na bino, Judith oyo azalaki na koma oyo toyebaki kino Judith akufi, Judith atiki mokili, nzamba zwi molimo na ye, epesi pasi na famille balelaki vraiment makasi. Et puis tosuki lelo pona liso na biso 4e épisode na 5e épisode boratete wana eza mwa molai bokoyoka makambo esalamaki na kati, bokozwa suite ya papa na biso eloko ni mpe komela papa na biso na mwana oyo atikali, et bokozwa suite ya tous les deux familles nini elekaki na deux familles wana, est-ce que bazalaki toujours ensemble bakabwanaki to te. Tolanda yango na nga na bino na 4e épisode na 5e épisode. Et puis merci vraiment na baino surtout bolandaka biso na kata La Reine Ndinga TV, La Reine Ndinga TV babi toujours sponsor ma casquette tolobaka toujours hein Philo Meze 42 pardon Alpha Meze babi Alpha Meze ne sponsor ya makasi babi papa Philo mon pepende hein muto ayembaka sozo yemba litezo sala kitoko mokusa wana siko la patron La Reine Ndinga akokaka mokusa na loyembo ya papa Philo Mopepe. Et puis merci na ba onyo surtout vraiment vous allez kana pona kotala nga tonto seka c'est toi qui vraiment merci. Pour avoir besoin de biso numéro de téléphone yango toujours le toutefois ba conseil na bino ezo sala biso bien vraiment bo benga biso tozana pona bino pona ba conseil. Et puis vraiment bo komela biso ekosala biso bien makasi. Merci na ndenge bozora temps ya koyoka biso na kata La Reine Ndinga TV. Merci beaucoup vraiment tokute ngana bino na 4e épisode vraiment bozala ebele pona kotala 4e épisode po ekosuka na 5e pour tout bêta sous les solons sous ya somo pe mawa et kozala bien na kata La Reine Ndinga botiaka ba j'aime belé vraiment. Et puis bo partageaka ba vidéo na biso par-ci par-là parce que ça ba vidéo oyo tozote ya ba tozopesa conseil na makambo zoleka na mabala et puis na mabota. Vraiment merci tokute na bino na 4e épisode malasima. Bye je vous love.